Alors, bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend ernya so bozwami na pesi bino mbote mbote na kombo na Yesu nzambe na lola bomba pe ya batela biso la famille. J'espère que biso nyonso pe bino bisika bozwami bozali bien. Nzambe azobomba pe azobatela biso. J'espère ba semaine na biso to bandaki yango elamu na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique. J'espère que biso nyonso toza bien la famille. La famille, ceux qui bozui vidéo na biso, to s'abonner, to liker, to partager et surtout ba live na bino, ba like na bino. Eza mingi te vraiment to liker, partage pe et ko sala biso na ba o nyonso bazo kozwa ba notification te baluka kozwa ngo e ko sala malamu mibale misato mine soki bo partager e ko sunga biso la famille pe ba commentaire na bino pe ezo sunga biso ezo sala biso bien ezo encourager biso po to luka ko sala bino pe be émission ya malamu na Noela TV to sala na biso kaka ba émission ba o nyonso ya ba rando ya kofinga ya ba crèche na Noela TV awa la famille toyebi ke ezalaka nango te. La famille toza analyse na biso ezali awa tozo lobela kaka makambo ya Benita ya abe na kati ya TikTok tozo yoka ngo biso nyonso ezokite ezomata la famille yango tozo lobela ngo. Mais mabende ba onde bazofinga bandeko bopesa ndeko na biso conseil ya malamu pe boyeba ke azali likolo ndenge azali. Balobi likolo wana ndenge azali moto azobela na moto azalaka na zemi balengelaka moto kutu azali na zemi parce que ye azalaka na risque bandeko tolobela ye oui tolobela nde mobali moto asali mabe moto azokomema mwasi na ye na ndenge ya mabe azofingisa mwasi kozwa basi boye ezali respecte mais mwana munani Benita asali eloko ya mabe te Benita nde ezali bolingo nde ezomema ye ezali bolingo eza na moto mosusu azalaka soki alingi en tout cas akomikabata mobimba na ye ata ame na ye apesaka mpona moto wana nde tozomona ngo na Benita parce que déjà soki ayeba ye ke mobali oyo aza déjà mabe amonaki yango na ebandeli kaka na présentation déjà ebandaki ezoyinda ezokita ezomata mais azokobomba ye kaka azokogarde ye kaka peut-être bazolobake non na garde kaka kochange peut-être po tozali na nanu towumeli nanu te ezali na ebandeli yango azokosala bo mais or que rien eza pire yango balobi ke nzete badresaka yango déjà ere eza nanu ya moke ozodresse yango ere ekokola po ekende bien mais soki otiki kaka nzete na moke odressaki yango te otiki yango ekoli ekendaka nango kaka nyoka bazalaka na raison tomonaki awa basemeki na ye bazokofinga Benita awa tomonaki yango zemi wana ezali ya ndeko na biso te zemi wana mwana wana akobima toyokaki makambo ebele bafingi awa balobi Benita abetaki bokilo na ye alingi ye kutu te donc makambo ebele mais Benita kaka alobi kaka mobile na ngai libala pe ezalaka na bokilo te na basemeki te libala ezalaka pe kaka na bato mibale soki bolingani kaka bolingani mais basemeki pe quand même quelque part na babokilo basalaka pe eloko moko pe bazalaka pe nécessaire libala pe ebonga pe kaka bino mibale te et surtout biso toza babantu tozali baafricain bacongolais libala ebongaka bino mibale te ezalaka kaka na basemeki na babokilo ezalaka nde bien yo pe mobala Benita oyo tozo comprendre te nini yango penza ezokendele te mibali ya bakongole ezalaka nini yango na bino yo moto ozwi mwasi ya kitoko soki olukaki mwasi ya kitoko ozwi Benita aza kitoko yo moko pe oza bien naki paster donc yo oye na yo oyokosaka oza paster kaka po Benita alinga yo obien oyo kuna Benita batikeli ye basaki ya mibulu ya mbongo epai ya mobali na ye ayansa wana
alobi ke ngai funa kende kaka epai ya Benita nakosa kaka naza pasteur po alinga nga noki po apesa nga mbongo ukwa obi oye kaka po osalir kombo ba pasteur obebisa kombo ba pasteur ke oza pasteur mais or ke eza lokuta pona nini bolingaka kaka Nzambe punir bino ba Congolais. Pourquoi? Donc yo olobi kete nalobaka ke non nazali pasteur église ezate place po ke na ote ka pe bandimi pe bazate na tindenge ezoki dezo mata wato sito monte ata mondimi moko albimia walobi ke non azali pasteur na biso ate ka biso aza tomoni yango te. Benita nini yango na poto mibali bazali ebele mobali akufi yo tomonaki ifale okanga kaka motema olobake non afana nga calme un jour Nzambe akopesa mobali kaka ndenge osalaka ba émission na yo na TikTok wana mibali baza na bango bakomona mpe bazwi yo nini yango penza nini yango etindaki yo okende kozaka bangambo aboye na bote azana ye bote mobala azana ye bien oui to boye te yo poza mwasi kitoko mais soka alingaki na bolingo ya busolo penza ya mwasi mobali en tout cas alinga sala makambo nyonso te mobali oyo alinga mema oti na niveau oyo te moto alingaka mwasi na motema moko ayebi ke d'abord oza likolo oza na zemi na ye ozobotele pe mwana na ye alinga tiko calme ke non mwasi nanga abota nanu soki na osala mobulu nanga nasala yango après mais azosala ngo yo na likolo nano boti te pe en plus osala kindumba yango pe na mbongo na yo moko mbongo oyo soi-disant ke papa nsamu tatikili yo mais ye akomi kosaka nango ya solo mbongo ya yo moko ezosambwisa yo mbongo na yo moko ezofingisa yo mbongo na yo moko bazobalela osusu basi mosusu mama bolingo ya aveuglement oyo ozozwa boye ya ndenge nini mama oza mwasi kitoko ya be na linga komaka oza mwasi kitoko mama na bato oyo bakoki kopesa yo baconseil te bakomi kopesa yo baconseil na bamura akomi kopesa yo conseil eloko mpe na kamwe mura lelo aye kondima Karine Mokonzi mama ye bato bashanjaka wana selo nga Noela TV moto alobi na kati ya mura ezali mura te ezali Nzambe moto alobi na kati ya mura alobi mais non Karine azalaki innocent oyo nyonso bobanda kofinga ye oyo nyonso bobanda okiti wana okitisi mama Charlotte okitisi papa Evi okitisi Arieta oyo innocente mwana ya Nzambe innocente bokitisi ye wana nzoka nde Nzambe alobi ke non apesaka temps na ye malembe lelo bamura alobi na kati ya émission alobi ke Karine kutu Karine bafingaka ye babanda osala ye nyonso me tomonaki te ata basemeki na ye ata bandeko na ye bayaki kodefendre kobe koloba toti komona te en tout cas kuna félicitation mura lolenge bomoni ke Karine azalaki na ye innocent me babanda ofinga ye kaka na soni kaka mpo na matière mpo bozwa kaka mbongo me boyebake mbongo wana babanda olia ya masumu bongo bozofinga bato bozofinga milimo ya bato ekozongela bino mbongo na babanda olia bongo boyebi ke bozofinga Karine aza innocent oyo nyonso bozokosala yango eza lokuta me bozofinga ye me lelo okomi kondima ngo en tout cas Nzambe aza malamu Nzambe atikaka temps po moto abongwana en tout cas mura bosi bobongwani vraiment gloire à Dieu lolenge ondimi yango na kati émission parce que tomoni ndenge basemeki ya Benita ndenge bafingaki Benita elelo semeki na ye yango abando finga Benita abimi susu azokoloba susu ke Benita azali mwasi na bango azali mwasi ya na bango bandeko kozanga ona Kongo ezalaka makambo boye bandeko mutu amikitisi susu semeki oyo aya kofinga Benita lelo aye koloba ke ya na bango aza na mwasi mosusu te mwasi na bango eza kaka Benita mpo bamoni Benita azwi mbongo apesi mo ya na bango ake nango Dubai ake esalela bango commerce na mbongo ya bato
bandeko lelo akomi kokumisa Benita. Mama e Congolais yango wana bozalaki mitema be bozoteka mboka na biso, bozoteka mboka na bino kaka mpona mbongo. Lelo bokomi kondima Benita azali mwasi ya na biso, Benita ya na biso azana na mwasi mosusu te a part Benita, me ozo bosa na ke yo moto bando benga na kati ya ba life, yo moto zo finga Benita, mwana wana akokufa na dibumu wana, mwana wana azali mwana na biso te, Benita wana to lingi te, me lelo ya na bino ngo asala ki ndumba na mbonga Benita, ya na bino azo bosa na ke Benita moto azo futela ye ndaku, azo lesa yo sumile bilamba. Mais akezo susu basi mosusu azotia susu basi bazemi. Alors yo pe kuna ozo ya susu ko défendre susu Benita. Benita bazo sakana na yo boye. Pourquoi? Osana bandeko te, osana ba yaya te, ba parents bazangi ya kozwa mbongo wana opesa bandeko na yo moko bakende pe Dubai wana bakende kosoma bosala ba faire ya bino. Na 21e siècle ba sakana na yo boye. Oyo batu basoko kemba soko zima eloko no batelango mama baso sakana uti na niveau boye vraiment bazo balso na poto boye siko camarade no Karine azo kotela yo soit disant que apesa ki yo conseil na privé o linko yo kate siko yo moko yesu soli ofanda na yo te oyo ko bimozo loba pe bien ke bozela ngai naza likolo na kita boko yebanga mama likolo pe na se ekokutana nango te tozaka na se mama mabanga pe okomela ngo te pe omelanga mabanga te nalinga ko makasi Benita olobaka très bien pourquoi garçon oazo pakolo buzoba boazo sakana na yo boy pona nini ezali mbongo yango ezalaki ya mabe yango ezo kolangwa boye ezo langwisa mobali yo boye obi ezo langwisa yo boye bozosala n'importe quoi obi eza nini yango vraiment ma chérie moninga na yo Karine alingaka yo mingi tomonaka awa ekitaka emataka na TikTok wana ndenge basangelaka yo Karine moto ayaka wana bachinois baya ko défendre yo siko yo pe okomiso ko bwakela susu Karine nango bambwakela bandeko azali camarade malamu ako pesa yo conseil camarade soko moni camarade alobaka kaka malamu no kaka donc mabe na yo alobaka ngo te wana za camarade bien te camarade bonga pe moko pe boswani bopesani ba conseil bobebani après boyokani wana e camarade malamu camarade ezalaka te kaka azopesa kaka ba loge nyonso osala boy eza bien olata elamba boy alobika eza bien olama mabe ole eza bien awana camarade ya mabe camarade apesaka pe ba critique ya mabe eza te kaka alobaka kaka malamu nyonso osala eza kaka malamu non wana za camarade ya bien te Karine bino nyonso bokomi kopesa exemple na Karine parce que bolobaki ebele lelo Karine azwa vie na ye ya privé ati yango na côté na côté pardon ati yango na côté na côté ya bombi yango est-ce que bozoko yoka susu oya nkuku susu ezobima mpona Karine wa ata babeba na papa ape vie kuna na nkuku est-ce que bozomona ngo susu wa parce que akoli akomi responsable akomi na bato oyo azopesa ba conseil akomi na mobali akomi na bana aza susu na mwana te me bana bandeko akoli landa pe exemple ya Karine bomba ya yo mobali soko olingi mobali no parce que tomoni ke oza amoureuse olingi mobali ata akobalso na poto yo olingi ye kaka mais benda ye kaka na kuku benda ye kaka matoi ke non obalinga naza star nalingi te oya biso ya privé ezala na kati ya réseaux sociaux peut-être akoyoka parce que boye ezokiti so na niveau moko toyebi te ekitisa yo Karine azalaki na réseaux sociaux ebando kita to mate ezali bokiti bobomati bobosali boye est-ce que ndenge amipesa discipline amitia papa evi na privé atie bana na ye vi na nyonso na privé
bozoyoka susu non akoli moto akolaka mpe moto achangeaka moto atalaka non chaque jour ezalaka kaka kombo na nga chaque jour kaka kombo moko non aza rabi ne change pas te ye azali mwana nzambe achange moto ayokaka te nde balobaka azali rabi ne change pas mais soki ochangeaka okobomba vi na yo landa exemple ya Karine lelo akomi modèle na réseau social kopesa baconseil mpe moto ayoki oui mpona kolakisaki azalaki faute azalaki vrai chaque fois nalobaka Karine azalaki vrai parce que bamonaka moto na caractère na ye na elobeli na ye donc aza moto azobenda bato pembeni nde bato wana nde babanda koyeba ndenge kofana na ye te bazomona kaka nde aza mabe me nde soki otali ye boye aza vraiment moto ya malamu ya kofana na bato mpe na motema malamu motema na mawa ya koyokela moto mawa donc soki moto aza na pasi akozala prête ya kosunga ye c'est ça apesi yo conseil ke na privé oyoki te yango amemi awa aye alobi ye moko ke akoloba susu makambo na réseaux sociaux te sikoyo banda alobaki yango mpe tomoni yango mpe azoya na ye mpe susu te akobana koloba no kaka na privé botikali kaka bakamarade ya privé mais oyo koloba boye na réseaux sociaux susu te mais eza mpe bien mpo soki boza mpe na problème na réseaux sociaux mpe na miso ya bato mpe okoyoka mpe te ezalaka mpe bien te ezalaka respect te malamu mpe na nkuku na privé ezalaka mpe bien mais yo mpe teya mobali na yo ata oboti ndenge ozoloba ke ata okiti okoya nde okoya na mama eza solution te eza mpe respect te ekolongolo mpe eloko te eopesa mpe eloko te eloko ezali wana nde mipesa respect yo moko teya mpe mobali na yo soki aza paster amisalelaki paster na ye mais soki aza paster te ayelaki na nzela mpo kaka ke aescroke yo azwa yo mbongo akosa yo mais boteyana en tout cas ekosala bien parce que boye ezali respect te ata moke Moura vraiment bravo lolenge ondimi lelo ke Karine azali moto malamu Karine ayokaka donc elakisi bongo Karine ayokaka nyonso Karine asalaka ayebaka eloko azosala ezalaka eloko mabe te malamu bondimi ye bondimi ye vraiment bravo kuna parce que ya nzambe balobi ke ata ewumeli suka tongo etanaka alors oyo bofingaki oyo bolobaki n'importe quoi oyo lokuta bosalaki milelo bomoni ke oyo bokoselaki Karine ezalaki ya solo te Karine aza bongo te Karine aza mwana moko ya malamu oyo nyonso abandi osala ezalaki ya malamu en tout cas kuna vraiment bravo mais Benita vraiment zala na kimia changer en tout cas benda d'abord mobali na yo matoyi amatisa coupe likolo amipesa respect azala te mutu nyonso akomona alinga ye mwasi nyonso akomona ezala mwana moke alinga ye ezosilisa yo valeur ezosilisa mpe mobali na yo yango valeur parce que déjà asili déjà valeur na réseaux sociaux ata na famille na yo ata na famille na bino mpe déjà mobali na yo wana aza susu na valeur te même ata ozobeta tolo wana bokobalana na commune kobalana na commune eza nango nini ata bobali lelo na commune alors soki alingi yo te esala nini bokabwana na bino kaka eza nango eloko te kobala na commune biso nyonso tobalanaki na commune esali nini esali eloko te eza eloko wana ndeke bopesana baconseil boyebisaka mobali na yo ke tika nde bilingalinga tika nde bilulalula c'est ça yango wana eloko eza na mobali na yo eloko eza wana boye banani balife ezokosalama bavideo ezokosalama kaka mpona mobali soki alingaki ayebana na réseaux sociaux yango tozoyeba pe te en tout cas eza kaka conseil na tozalaki nango mpo topesa yo camarade na yo aza kaka camarade na yo aza camarade malamu alingi yo yango apesaki yo conseil c'est toi okozwa ou pas apprendre ou à laisser donc tomoni mabe ya Karine asali wana eza te tomoni yango te
tozokama te sikoyo tozokama na bato bazosala baémission oyo ezanga motu na makolo na nkombo ya Karine Ondiga asali eloko mabe moto aye kopesa kaka conseil aye koloba ndenge nini ezalaki parceke azomona ke mobali oyo azotorture camarade na ye ezalaka pe te meme atanga naza na camarade na ngai nakomona mobali wana azosakanaka na camarade na ngai azopesa epasi non nga mpe na kosepela te ezalaka normal. C'est normal parce que azomona mobali oyo azokosakana azokolingalinga azokobebisa image ya camarade na ye na kati ya réseaux sociaux azokoprofite na biloko na ye azokoprofite na camarade na ye akoloba c'est normal eza eloko mabe te yo kozala wana obandi kobwakela camarade na yo bajeto bambwakela non eza bien te vraiment en tout cas la famille nazotika bino bolanda video na biso na bokebi bopesa pe ba commentaire na bino pe ezala elamo vraiment la famille ya kofinga ya mabe non bo commenter te bo commenter ya malamu na mpona kopesa conseil na mobali ya Benita oyo eske makambo azosala ezali dune mpona mwana na nzambe obie mpona na pasteur soi-disant parce que bango nde bato bafingisaka ba pasteur okomona batiaka bapaster nyonso oyo basalela nzambe na bosolo batie bango meme mbadi meme range moko mais or ke ya malamu bazali ya malamu bazali me ye azoya kobima na image ya bapaster mais soki omoni ye boye otie ye boye aza même pas paster aza même pas mosali na nzambe mais amipesi nkombo azali paster toyebi pe te ata bandimi na ye babimaka balobi ke wi azali paster aza toza bandimi na ye aza na église boye non baza pe te me na monoko ake aza paster peut-être ezali kaka image na ye mpo abima kaka aya kolia Benita mbongo yango abimaki na nkombo ya paster ezalaka te vraiment bandeko bopesa baconseil na bino ya malamu ekosala biso bien vraiment nazotika bino balanda Noela TV to partager vraiment surtout ekosala biso bien na 3 personnes na 4 personnes vraiment ekosala bien to s'abonner pe to liker ekosala biso bien la famille nazotika bino bisika nyonso bozwami bye bye nzambe na lola abomba pe abatela biso bye bye.